Edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo babi edino image obose mokina yo kandi explica bana poto babi edino image wasa ke batatu azala na ndenge nini na ndenge ya mosenge kwa edino o babi bilo okera beta bilo okera zena beta edino image toa site yo panza sanga ya Congo babi mosenge binaka mosenge zo mosenge Edino image panza sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panza sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye aswaka tina source bandeko bana mai na oloba dans le vidité nde na oloba bona oloba dans le vidité na si batu o balandaka to bayukaka to bamonaka to batalaka bakotala pe bamonaka non elonga nzambe di elonga nzambe ko elonga nzambe omona elonga nzambe yango yo na otosala bino video moko boye na edino bilili edino image bomona fiche panza sanga Congo na ebisa bino na bi libanga lezindeke chakwa seka suti ndeza bo chakwa seka suti ndeza bo makamba seka eyate bino ndebo cha panzi likole pa edino image yene mtaola kisabino babilili po masolo ezali na bagi na bino na yepona seksa bino te na yepona siliksa bino neti bato bazala baseka pa pamba ba baseka ka mama baseka so ezati so na ozwa kanda te yaka ozwa kanda epa ilonga nzambe nimo mutu nani mutu zoba na ba komono so benganga ata mutu zoba benganga boya bozwa kanda boseka tro na tangele bino bakomba bato baseksa bino menga na epona seksa bino te ngana epona seksa bino te ndina za bona epona seksa bino te bato ba seksa bino bazali so boli boluka muta seksa bino boluka besobe boluka bajani boluka ba masasi boluka ba mpatasiala ba onim to seksa bino ngana epona seksa bino na epona seksa bino pona pesa ndokanda vous comprenez pona pesa ndokanda ozula bakabako degedidi ozula bakabako degedidi ozobuda te ozula bakabako degedidi na epona seksa bino. Vous comprenez? Ba mususu bazana batanga la Bible mabe batina batanga la Bible te. Otanga la Bible est-ce que la Bible tire nango? Exemple ça pas la biso moko. On meranga o abotanga yi. Aiba otanga kombo na ete. Maiba otanga Bible lingala. Ti akufi jamais so komi komo mama tanga kombo na. O mona ibotanga te. Mais so ka si Bible bona otanga. Les appelle quoi perdre ngai? A kota classe ayeko la français te mais le tanga Bible français. Vous comprenez pourquoi dans le Binengwana? Autant la Bible, la Bible, oui, bah, expliquer tout, comprendre la Bible était. Mais on expliquer la Bible, on monte sa Bible, on l'accès parce que comme on a, ils ont loba, kotala, ils ont yoka. Non, on l'accès comme dit la Bible. Oui, là, c'est la vérité. On l'accès comme dingo la Bible. Autant la Bible, on a comme dingo té. Mais on l'accès comme dingo la Bible, comme dingo et dingo, motonangenge. Mais bon, on a dingo, on a comme on a l'accès on la Bible. Pour le autant la Bible donc. So tanga comme Bible c'est que on le verra dingwe le rôle le verra dingwe te soko mona raté mais ngana on la samedi comme dingwe na Bible non la sa comme dingwe moto na ngenge ba comme pena dingwe moto na ngenge e ba wala ko wala ni le fanfare pelelele 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 angulu moto na ngenge na Bible na on la sangu ba ba limba mona be miso ba ko mona na Bible le kinga tai na on la sapena que no bawa ebite botala na Bible kombe dingwe bawa otate mena on a même combat Kofi Olomide
na Bible. Wera na Bible. JB na Bible. Na olakisa kutu na Sankara, omoni Sankara dekuta na Bible. Omonte ne yaloba, omoni Sankara. Albaga no yaza patron ba domestique. Ah! Ngasiko na domestique ba domestique. Donc tu boy ya boy. Donc patron nga azape boy. Ni Sankara za siko patron ba domestique. Na mona komone na Bible. Ba mami lela net na journaliste na mona komone na Bible. Ba problème ke na mona komone na Bible. Et maintenant on a comment la Bible bilo mona ngote na ngolaksa. Na ngolaksa ba komba batwana. Na kata Bible. Na ngolaksa komba ba redi na kata Bible. Na ngolaksa komba na ngosusu. Bon, na ngolaksa na liboso po bondi manga. Kombe dingwe na kata Bible. Moto na ngenge palala la anguluma. Bomona ngo na ngolaksa masolo ezoya na bina ngolmoni sabino masolo. Masolo ereya. Même papi pepi kaka wana. Papi pepi pepa pepa. Papi pepi pepa pepa. Papi pepi anana nana. Papi pepi anana nana. Et yana banzembu. Banzembu goya bokomona na olaksamino liboso kombe dingwe et puis na olaksamino ba kofi. So pe botetembe. Na olaksamino même kombo ya André Kimbuta na kati ya Bible. André Kimbuta go na kati ya Bible. Mende kanete mende omalanga. Na mona jomo kwa zolo balo. Ba mende aloba aloba. Mingana tanga komba mende na Bible. Comment mène la Bible zali? Bon mon va kombe belé na kati ya Bible na olakisa bino parce que bino botanga la Bible bon mon a raté. Kombe dingwe bon mon na kati ya Bible. Mais bon yo ko na lisolo na robeta prophète anani. Mais boye ba kenga ni prophète ni pasteur ni rien. Mais na olakisa bino ba kombo na biso bolingi. Na oyeb sabino ke. Na olakisa bino mobutu. Lokwa na komine dino bilili et dino image. Na olakisa bino mobutu ko mobutu akufate. Mobutu akufate. Bon, Mobutu kufa na Maroc. Mobutu kufa na Maroc. Et ça quand ou personne qui passe là mais Mobutu kufa tenga na olaksamino Mobutu na edino lokwa za ba image na to ke to za Mobutu olaksamino. O kufa na Maroc eza Mobutu. O kufa Mobutu akufa raté. Na olaksamino Mobutu. En personne pour monde masole zali. Bozala toujours enrêlé. Na kati ya internet, botan internet hein. Boluka edino nebo cha mbamba bobisa edino bilili mutu wana mutu zoba na esa bino kombu to bobenga edino mutawela bino ba image edino mutawela sabino ingai ba bino kono bomona te bomona ngo ba masole zebele prophète ana ni tokolobelango nzamba ana ni tokolobelango tokoloba kutu na masolo kutu na kata Bible tokota pena na buzindo monso ba memela Yesu ndumba azalaka ndumba ka mukolo ba memela pa Yesu ta azala ndumba mandaka la kata mboka wana. Mais pourquoi ba mema ega libosa Yesu? Kala ya vana na katamboka ana zala ndumba. Mema baba boma ete baba mama mabanga te mais pourquoi ba mema libosa Yesu? Ba masolo no sto tele mais loka liboso na banango. Na olaksamno kombe dingwe moto na ngenge na kata Bible. Boza la kotaki. Bobenga edino bilili. Vous comprenez? Bokomona komba grâce mbisi. Ah grâce mbisi ya. Limbisa ngaya. So na banako fingo na bia grâce mbisi na fingo na yebaka te. Nzoka komone zaka na na Bible jour na le kaka parada na ta kuma grâce mbisi nzoka ba komona ba na Bible so na finga yo pardon mama limsa ngai omona na yebaki te ke komone zaka na Bible komone na mona na Bible grâce mbisi lokwa wili mbisi vous comprenez donc ba komone na kata Bible yango na lobi na ko banda nango mais pour l'instant ba tumi ba mutoma kama lo baza mutaliboma liboma webi liboma so chango na français. Liboma na français eza fou. Ngana on préféré ko so bobi o mutanga rêver o to bilima be latinga. Mais liboma bo tsango na français, liboma. Vous comprenez? Liboma pour botama liboma. So vous comprenez boti na français liboma bo mona ke fou. Eza lokolo moni. Na betela mo lisolo mobo. Na quartier na pemaka, na sala ka mo ba numéro, ba nini ba petit tout ba yebingai. Sikoto na lega ba pesa ba mbote. Sikolo na poto na sale logo te na bota ba makaku. Na ata mwana makaku nanga libosa mobali wa kokisi neva. To lega ne bo batutu mutu nani ba pesa mbote. Ba pesa ba mbote. Eta mwana nga tunabi papa. Mais batutu ba mona ko na YouTube, oza star. Ngabe oui ba mona nga na YouTube. Moto ko ma bina nga Mais la moni deux personnes mo bazawana. Balobe te ouf mais mutu nani na c'est un ouf. C'est un ouf mais ce qu'on ouf on a bien moi na siko azo bisanga makaku makaku ya mobile mais papa ouf c'est en verlan
En verlan, ouf, ça veut dire fou. Donc ces gens-là, ils te prennent pour un fou. Non. Le fou, il m'appelle fou, mais le fou qui m'appelle, c'est pas le fou que tu penses. S'il m'appelle fou, parce que toute ma vie, je mangeais que du foufou. Que du foufou. Donc foufou, c'est pourquoi on m'appelle fou. Donc parce que toute ma vie, je mangeais du foufou. Et comme je mangeais du foufou avec du safou, donc je peux dire safou comme s'en fout. Donc s'il m'appelle fou, donc je m'en fous. Donc s'en fout. Et ça le quoi bah tout le monde on le safou, on dirait le s'en fout. Nest mundela linga samba safa tuni o mbumo gomo noni ya le s'en fout. Mundela bi o abina ngeno s'en fout. Donc ça fout. Donc so ko benga ngali boma benga no liboma. Pour nalia foufou bana bo mwana ngai, nalia safou et puis donc na nga foufou. Donc vous comprenez ma solo na FC bino. Na on l'examine comme dingwe na Bible na ba komba bat musu na tangete. Bokomona ngo. Botika la kaka na réseau internet. Ba be le nzamba ye, et le nzamba ye. Et le nzamba ye. Vous ala kata réseau internet na kata panda sangwa Congo ba masolo ya solo ekoya obona komuna. To la kisango ekozala kuti ya blague te. To la kisango na ndenge ya solo. Kombe dingwe na Bible. Komba redi amisi na Bible. Comment tu as filmé na kuti ya na chance na utomo na kuti na tongo lelo na Bible na utomo na kuti masa moko boye na tongo awa babio comme ne aza journaliste mo na kini boye ndeko Eliezer babi mwana kolo lopango na mboni komone pe na Bible ngamoko pe na Bible yango na lobi ndenge za boye masolezo ya boza na réseau na kata internet bomoni mediye. Vive la démocratie dans la Congo, vive la démocratie dans le pays Afrique. Voilà, il n'y a pas côté dans la Bible. Comment on est dans la Bible. Voilà, donc ma soeur Zali, vous en avez internet, vous solo là. Pendant ça, au Congo, vous tournez, vous avez pression, vous avez Moutou Zoba, Moutou Logote, Moutou Pamba, Moutou Yuma. Avec un soba ma solo. Là, la Sabine place combien de dans la Bible. Nasuki wana. Mais, vous avez un système. Boni foka. Hein? Boyoka na banzema mikolo goyana tout le monde ni fokidi. Ni foka. Yong dola na ni foka na yo ni fula masolo nyonso. Masolo za kino ya konye funa yo ni fula. Ba vérité, eza ko vérité ti. Mais na yo ni fula nde masolo. Mutu nani mutu te 10 messieurs 0 100 0 1 ne peut pas être 10. Donc, bon mon système. Makamno c'est pas dino. Pongana za sur le téléphone, téléphone nga na boaka po mutabenga raté. Bon benga dino. Boluka panda sanga Congo. Yende kolo mazolo ba histoire ngo pene bandi na suki wana. Merci à trop mutunani bo panda sango na bosa la ku de logo moko na bibo bino ba tala ngai nana besoin ya j'aime pas na yo ozuka j'aime pas j'aime pas au commis bande go botala vidéo oyo ya mutuna apesa ngakanda. Non, c'est plein de il n'y a pas sexualité, pas sexualité, tout là. Mais il y a pas ça kanda. Ça j'aime pas au partager. Au yebisi batu na peut pas taper j'aime pas. Et là on me dit partager quand j'aime pas. Toi là, on a besoin 1 million. Il y a besoin j'aime pas. Mon mari stress, il y a Patrick Marois Vendi. Mon mari stress, il y a Marois Vendi. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça oyinda umela soko yé na chance oté veut dire umela té Global Express c'est Patrick Malwavengi Vril Lion numéro 25 baby agence ya grave agence amunene oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa ba koli na biso na Angola ba koli na biso na Brazza po koli le koma kitoko il faut le kana Vril Lion numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express souka l'agence au soko yete veut dire au melate pour na kati agence oyo toza na ba service ebele rotina ba carton rotina bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa ko traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rileon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence
bamama Paris bana Paris bana Bela bafungole biso eloko ya kitoko vraiment ngo iumela atinda biloko ne kaka awa po biloko ne koma kitoko na bakini po nga vraiment ba carton ekendaka kaka awa babili ya ndambu tina ndambu vraiment ngo yaliaka ndambu atindaka ndambu so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko oya na agence na biso na Global Express chez Patrick Malouavengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te aibebi aikufi mama l'agence agence a boye besoin na te yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et sika obunga te Rue Léon numéro 25 umela